Imaginez un pays comme le Rwanda. Ayalo Bakena, on peut s'abîmer 30 millions, Botongamboka moderne. On parle ça d'un village moderne. Vous imaginez, les Congolais sont là, en cravate, même les journalistes, vous ne pouvez même pas tolérer. Quand vous prenez les réseaux sociaux, mais on parle de millions, de millions, de millions. Mais ceux qui sont Congolais, on aura plus de 30 millions. C'est le Rwanda qui doit vous donner. En attendant, on a vu des ministres, ceux qui 32 ministres vont défiler dans l'Est, au Nirangongo, au Volcan, au Boye. Mais ils sont allés faire quoi? C'est le Rwanda qui doit faire la proposition de construire un village moderne. Mais c'est ridicule. Maman qui vivra verra. Tant aux autres tambola nanzelo zo mona batu bakoma ko bela pamba pamba ko kanisa teke maladi wana soki bazu ba tiena ba condition ya malamu ko bela te. Batu bazo tambola na ba poche toboka batu bazo tambola na ba maladi mais moya lobeza te moya ke l'hôpital ezate. Situation ya mboka eza c'est le chaos. Donc ndenge toza boye ko mona ngande na lati veste boye soki na daye ba luka mbongo bakunda ngai. Nazala ngana elote. Qui bache que Moutarobi na Madiaba abimisi ba parties intimes buka kiti lembola maman lembola papa, ça c'est bon. So balobi que mboka zo tambola malamu te, vous commencez à interpeller les gens to tambola mutu na sema kolo likolo. On ne sait pas. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Congo France Télévision. Ezangai wabino journaliste Gloria Kenge. Lona tamboli sous na caméraman nangai na kiti bongo to tamboli sous na kisasa po to zalaka wana toujours pona koluka koyeba actualité nyonso ezoleka na mboka na biso Congo. Na mkwalelo na yambeli bino sous mwana mboka Maître Muza de la Muka. Bonjour ma. Bonjour ma journaliste. Na sepeli koyamba o mukola lelo esalinga isusu bien. Oui, bon, naturellement, le rôle de Tosola Makambo eza mboka, je pense que Batonyoso na libanda ya mboka pe na kati ya mboka tokosola malamu mpona ko pesa makanisi na biso en tant que baï politique par rapport à la situation politique de notre pays. Ozata ko pesa likanisi na bino na en tant que politicien, tout le monde qui marche salamaki na moi na semaine passée marche à les 13 utaki salama eningisaki bato nakokamwa bato bakamwe mukola lelo ya les 13 wana absence ya président Martin Fayulu na absence ya mwana mboka Adolphe Nzito. Bon, biso tokoyiko kamwa te et puis on est étonné que même bino ba journaliste bozoluka présence ya Martin Fayulu. Eza lokola yeso tunaki ozana yesu mozoluka yesu azawapi. Donc normalement c'est une question qui ne pouvait même pas se poser parce que quand tu vois Devos Kitoko au moni Martin Fayulu. Soko moni Clément Mouza au moni Martin Fayulu. Soko moni Chantal Moboni au moni Martin Fayulu. Bon, on a évité batu bazoluka Martin Fayulu wapi bazoluka ye parce que aza valablement présent à sali appel. Et dans le cadre de l'exercice de l'article 64, la population a un intérêt parce que la souveraineté appartient au peuple congolais. Voilà, donc, Bako Lukaye et Sika Moussouté, Baébike, Azalaki présent parce que Bisso, Oyaye et Ozalaki Wana. Et ça, la marabongotin, ni kanisiwana zoaki a pipoise à l'absent. Peut-être isangiseli ya bino ya FCC na la mukande bosangande sali ke ya zanga moya kozala na marche wana ya les 13 ou bien de. Non, je pense que nous devons être sérieux. Tous dans le système teke batuni journaliste sur somona obio tanga rapport mapping journaliste a rapport mapping ite so ezandengeni. Donc ça quand même grave makambo ezali les fondamentaux ya mboka yangonde il faut toyebaka ce qui est très important parce que nous continuons à insister et puis tozoloba bomona ki yango que biso baimboka SID, tous qui présent parce que nous sommes en phase avec la population. Article 64 est en elongia mototé. Est en partie à mototé. Et le bi soki bato moi moke balingi bazwa pouvoir na makasi to basale la ngo na ndenge ya ko violer mobeko likonzi, il faut totelemela bango. Pe et le bi na lopoto un devoir. Donc devoir wana ezali ya yo, devoir wana ezali ya ngai. Parce que lelo soki tolobi ke tokende kosambela soki oza catholique to tambolaka osambelaka na SCC toza muto ya église ya Kadima bayebisi yo kende yebisa Nzambe ke atambusa bomoi na yo ndenge Kongo ezali kotambusa olinga te. Parce que mboka ezotambola mabe, ça c'est la réalité. Bon, mboka ebandaka kotambola kaka ndenge ezotambola bo parce que biso bayi politique tolingi mboka etambola bongo, ça ne passe pas. Et Simbate. Donc voilà pourquoi, dans le cadre de l'article 64,
tokotelemela baye nyonso bakolinga ke ba violer constitution to batambusa mbonka na ndenge ya lisanga na bango ya bato mwa moke en violation ya constitution. Bon tozoko basi kokoba lelo tozio temps mingi mukie vraiment na mukwa lelo parce que ozo préparer déjà conférence mais bozoko ta conférence de presse. Mwana mboka tomoni dossier ya Bukanga Lonzo e bengamaki bongo na mwana mboka Matanta Ponyo ba rejeter dossier wana il paraît que ba juge na biso oyo otomona bato abwanya président de la République atia bango wana baza incompétent par là okokolo banini. Bon ngana sololaka makambo etalaka mibeko ya mboka na koloba yango na ndenge ya politique pe na ndenge ya droit. Likambo oyo etali ko sambisa moto na lobaka ngo na ndenge ya mibeko parce que na pesa avis na ngai Bouta et Bandeli à Makambouane et Bandagi. Je suis quand même un avocat de profession, ça fait 21 ans que je suis dans la profession. Donc, on appelle ça qui a vu en tant que scientifique. Oyo, Asala Kamusala wana. À ma place, il y a confrère Nyabirungu, j'allais soulever la même exception. C'est-à-dire que Toyebite, Batobaza, Bazocha politique, Nakati ya Makambo etali, Makambo Oyo ya Kosambi Sabatu. Donc les alaki politique inde ba kotisa ki yango immunité ba lever yango na makambo mususu ba yeko sambisa na makambo mususu mais souka nango en tant que professionnel du droit avis nangeza alaki bongo la cour constitutionnelle ne pouvait pas toute politique était na makambo na la cour constitutionnelle ne pouvait pas juger Matata Ponyo. Wana makambo te ya politique ya union sacrée eza politique ya wate wana da makambo yo totangi na kelasi e uti na ba oyo balakisi biso na ba professeur oyo bazwaki politique batiaki mopanzi pe balobi makambo ya science donc eka musabatu te batu baloba te ke politique sur le plan de droit eza bongo biso batu tosalaki mibeko wana te mais mibeko yeko kweya pa na biso législateur ndem tasalaki yango alors soko yo bakisi dose ya politique na niveau wana je pense que normalement ça même ridicule et puis ça ne se limite pas là. Dans le PSOP à Vinangaï, le procureur près la cour constitutionnelle a coquille qu'on soit même dossier on a été atteint dans le place pour hasard incompétent, a coquille qu'on soit même pas. Non, je ne parle pas des incompétences. La cour est incompétente de par la loi. Ce n'est pas les humains, c'est la cour qui est incompétente pour nous changer. C'est ça la loi. Alors, ce qu'on a évidence, il y a un modèle où il y a pembe, chocolat, chocolat, ça ne passe pas. Ok, donc comme on a besoin de chiter pour moi, le lot aux yeux mingité, mon amboka, tout le monde il bala o salami coalition entre FCC et la Mouka. Bon le bela qui, bon marché qui suite il y a dépolitisation et puis na dossier à ramé, kosuku sabongo, na problème au étali gratuité ya bana ya kelasi. Sikoyo décision ni boko zoya suka parce que ndenge tozo kende boye, mon amboka Denika Dima aza toujours en tant que président ya CNI, okoko suki sa wana na basuka par là nande. Maman qui vivra verra. Tant aux autres tambola na nzelo zo mona batu bakoma ko bela pamba pamba ko kanisa te ke maladi wana soki bazu batie na ba condition ya malamu ko bela te. Batu bazo tambola na ba poche toboka batu bazo tambola na ba maladi memoya lo bezate moya ke l'hôpital ezate. Situation ya mboka eza c'est le chaos. Donc ndenge toza boye ko mona ngande na lati veste boye soki na daye ba luka mbongo bakunda ngai. Na sala ngana elote. Et batu modèle wana tozali ebele ya ebele. Donc, situation est mboka ndenge lelo ezali, tozotala yango na le présent. Mais tozotala yango lobete. Biso to mona ba ministre ya Mobutu, ba tamboli pe o monike o ministre ba wala soki te wana za ministre. Ba ministre Kabila pe to mona bango ya Tshisekedi pe to mona bango bongo. Mais soko za na o humble, o sali musala l'état na ndenge batindi yo sala. Yo za na problème te. Situation ezali mabe. Ezali lokolo équipe ezo pola mais bazo ndima teke bazo pola. Situation ya mboka ya malamu te. Tout ce que nous demandons, c'est que surtout bon social, situation social ngo bino bolobaka, ezaneti mutazo comparer liwana pongi. Tout le monde na TV soso kita, yo so mona okenda wenze, yo zape moi cité mama, okenda pe wenze. OK wenzo monike yango kiti. Donc ekomi kutu ko pesa mbanga pasi koloba makambo. Parce que ozoloba na batu bali ko yoka te. Toza na politique oyo mutalingi. On ne réfléchit pas pour le Congo de 2022, 2023, 2024, ni moins encore pour Nabiso. Alors, situation modèle, vous imaginez un pays comme le Rwanda. Ayalo Bakena, on peut s'abiner 30 millions, Botongamboka moderne, on parle ça d'un village moderne. Vous imaginez les Congolais sont là, en cravate, même les journalistes, vous ne pouvez même pas tolérer.
Ce qui bache que Moutarobi na Madiaba, abimisi ba parties intimes, Buka Kiti, lembola maman, lembola papa, ça c'est bon. So balobi que mboke zo tambola mala muté, vous commencez à interpeller les gens, to tambola mutu na sema kolo likolo. On ne sait pas les. Non, c'est grave. Bino boza pouvoir maman. Tango yoki ke Rwanda lobi ko pesa bino 30 millions botonga mboka. Mais vous avez vu comment les gens s'amusent avec de l'argent ici? Et chaque jour, quand vous prenez les réseaux sociaux, mais on parle de millions, de millions, de millions. Mais mbongo wana soki ba Congo likaka na ba wenze oya ba coin na Kinshasa, on aura plus de 30 millions. C'est le Rwanda qui doit vous donner. En attendant, on a vu des ministres, ceux qui 32 ministres vont défiler dans l'Est, au Nirangongo, au Volcan, au Boye. Mais ils sont allés faire quoi? C'est le Rwanda qui doit faire la proposition de construire un village moderne. Mais c'est ridicule. Par moment, tu fous aussi dans la mabélé. Bon, nous sommes à Tolobate. Le pays va bien. Nous sommes à Tolobate. Il faut féliciter nos amis, nos frères qui sont à l'Est. Ce sont des patriotes, ce sont des vrais Congolais. Makambo bango bazo subir kuna. Non, c'est grave. Posez la question à ceux qui ont fait les déplacements à l'Est, baroye bisayo. Mais c'est tous les jours que nous pleurons. Donc, peuple, bako sara été. Ndengozo mona batu bazo tambola wa bozolo bao gratuité, oh boye, oh. Nous sommes dans la constitution, ça bien. Toujours makambouté, to politisé. Ça ne marche pas. Éducation est au béba. Il n'y aura pas un seul parent, oh lingake, à Kotili Kelemba. À la Tarali Poutate, pour Azwa Tangisa Mwana ya Sisi Université, à Sisi Yese, à Yabando Tekaka, tout bien que comme ça, pas indien. Quel est ce parent-là qui va accepter ça? Mboke Tambola Malamute. Nous ne serons pas là. Je n'aurai pas 50 ans de plus. Dans un côté, dans l'Ingapete, dans un an. Ah, même vous, les colites. Il faut penser à l'avenir. Bon, si vous avez un papa qui va Tambola Babela, attention, vous avez un rapport à Bango. Ou bien maman, la musique 4 heures à Kyo Lukama, vous avez un rapport à Yalia. Mais quand vous êtes politique, vous pensez, la passerelle, il y a pouvoir. Tu ne penses pas à ces peuples-là. Politique est comme une aventure. Mais on est dans quel siècle? Quand on dit qu'il y a un beaucoup de souté, tout un siècle, Lénine. Tout est comme un pango, tu as poto. Mais dans quelles conditions c'est comme ça que vous voyez la diaspora, tout ça. Ils sont en train de se battre aussi pour le pays parce qu'ils connaissent la souffrance, comment avoir l'argent. Il n'y a pas de gâteau. Donc je pense que nous devons nous ressaisir en tant que politique. Ezali Kambu, Oyo Moutoua, Kolobaki, Kabila Baby Simbongo, Mboka 18 ans. Mais Bino Bolobaki, vous avez 37 ans en opposition. Vous allez sous zéro bouzoba na bouzoba. Non, madame, il faut se ressaisir. Boutelezi a Bundisa Batu ya Mandela pas Boma Bango. Mais il a été ministre de l'Intérieur et à Mandela. Nous devons prendre conscience que nous n'avons que le pays, le Congo. Si tu as eu conscience que tu es dans le Congo et que toi tu passeras, que nous ne sommes pas passer et que nous devons gérer plus ou moins, on n'est pas des saints. Posez la question à bateau Batambola, tout n'a pas combien va foutre un impôt. Donc c'est-à-dire que tout le monde se retale à peu près à la situation que Mboka et Koufika. Mais les politiciens de Balekisi, ceux qui étaient censés gérer Mboka Malam, Balekisi. Bon, si tu as ce Tolobi Kabila Baby Saki. Bon, Oya Saki 37 ans, au Fatia Mawatro. Bon, ce qui lobby, Fayou Paye, et Sami Bongo Yozanden. Non, prenons d'abord conscience, il y a Mboka Nabiso. Qu'est-ce qui peut être arrangé pour que tout décolle? Et ça, il y a une accusation. Il y a un article 64, il y a une couleur, il y a une moissité, il y a une mobilité. Nous devons prendre le courage de dire non, là-bas, ça ne va pas. Regardez la question des rames. Mais tu vas dire, mais il y a une unité. La télévision, les députés, mais tu vois? Alors, mais aux a suspendu na bateau bazana koni. Bateau bazana koni, oyo babenga téléphone ya kika la kasaba, on est suspendu. Les GD qui utilisent ça encore. Hein? Donc voilà. Ok, merci beaucoup. Nous avons sur le Congo français. Le Mkola Lelo n'a qui mettre Mouza pour quelques minutes. À côté de la conférence, après conférence, dans Zongela et Soussou. Bon. À la prochaine. Ok, il n'y a pas de problème. Après conférence, au Zongelanga, comme ça, Yogani ni Togo annoncé. Ok, merci. Congo France. Site ya Tolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. Congo France.com